alobi na ngai boy na boy kinde boy sala boy. C'est Belleville qui m'avait aidé. Nga na kota ina terrain on a eu YouTube té. Aïda kinga na lobangwa haute voix. Aïda kinga orienta kingai. Premier voyage na nga na kendaka ya Afrique du Sud c'était aussi. Le reste de votre talent après quoi. Si on aura le temps aussi. Mais priorité dans ton en très bon terme Nanzambi. Voilà. Merci à toi Seigneur Jésus-Christ. Nando tia bisuka nando tianga kana 34 ans maman tout est accompli. Ma communion son assis ça donc attends na bina sala no banila akaka. C'est vrai qu'il y a une dimension remarquable parce que 2026 on nous a mis une multiplier ma carte. Pas par 7, pas par 77, pas par 477, voilà. Pas par 777, mais 7 4. Alors je vous souhaite tous les meilleurs. Parfois, dans la dynamique, tout est accompli. Maman va immeuble. Moi, la douanier. Moi, donc, Bonjour, bonjour, salut la grande famille de B52, la mignonne officielle, ma grande famille de B52. Voilà, on est là pour vous servir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Balobi, Davina Apua, Azali Opena Baembara, elle est les troubles qui leur troublent. Naseki la grande famille pour nana kanda atamu kete. J'espère que nateli bino vidéo moko bo wana var. Lelo oyo batu bazolo bakena mais bakoba ba le este mutepesa ki kombo ya pomba sen. To bana no mono este mutepesa ki kombo pomba sen. Bongo siko soki mama na bango mutapesa ki kombo bongo bango bana ba ya lobani. Siko awa boy mama na bango pe aloba a témoigner bolamu ya Belleville Kondi la patronne. La famille Bota, j'aimerais nous dire d'abord une chose. Belleville TV, 2025 d'abord, chez Belleville TV, c'est l'année des records. Pas besoin de main étrangère. La plume de la productrice Belinda Kondi suffit pour que la source prenne des débordes. Maman, bilan ozo sala mal aux yeux. Avant na kota nanu na mozindo ya likambo. Bilan ozo sala mal aux yeux. Lelo o ekomi problo. Film na biso mon église. 3 500 000 vues. Avec 14 épisodes. La grande famille. Saison moko kaka mi balete. Cherchez la concurrence quoi. Vous ne la trouverez pas à ce niveau. Pendant pendant que les autres ramènent sur plusieurs saisons, la famille Libota plie le match en un instant. Atteindre le 7 millions. C'est déjà une formalité. Ok? Félicitations à tous les familiaux et familioises. Nanga nous avant na kota na nous na mozindo ya likam na biso ya lelo. Boyo ki mama millionnaire yemoko ndenge ya lobi. Eza pasi mingi otokomi komona lelo. Eza vraiment pasi. Na moment oyo ba cook normalement fallait pour ça la promotion. Ya côté ka ba billet. Davina Lobi, abi soki matière ya famille élargie et sili. Bokele na province ya Mongala, Bumba. Apesi ba précision. Pardon, bolimbisa ngai. Ba okanga mungongo. Abi bokele na province ya Mongala, na Bumba, na Loeka, Manga. Bandeko nanga misusu bazakuna. Bolo bateke mbongo ya toilette ezate. Boza na $150,000 ya chèque. Nanu bosalela yango te. Mais pourvu que
bokatanga na miniature te po soki bokatinga niveau bokosekama. La famille on a tangela bino maroba belle ya Davina Apo, maman millionnaire, maman Sukisa, maman kijiga, maman kijiga. Bellevue pas kotanga tina misisa. Na solo ba Davina, Bellevue bima na mnonanga s'il te plaît ma chérie, s'il te plaît. Davina Apo lobi actuellement. Oh, ngana za spectacle, news spectacle. Ekunani actualité zaka moko famille Davina. Ero ba billet ya ba spectacle ezolu kawete kama. Mais Davina lobi a komi ko gérer ba fan ya batu misusu oyo ba geraka ba fan te. Mot d'ordre ezo uta awa. La grâce. La famille, on a tant la bino ma commis, hein? On a tant la bino ma commis. Alors, bili susu, boyela na bino batu, menga penza. Nako suki sabino. Nazo se la kaka jou boko lemba. Niveau nako se kabino. Tala bo matisa na bino batu na miniature mengande sukisa sombele likambo. Alobi lisusu siko ndenge botie mwana na ye na miniature. Botia pe ya bino ba vérifier quelque chose. Oh, c'est du lourd. Oza. Oye kobi niveau mususu. Abi bozo tia ya baninga. Botia pe ya bino basa nini. Ba vérifier quelque chose. Maman millionnaire. Côté kuna bela zoko poutine écriture. Côté yo maman millionnaire zo poutine rando. La famille de B52 la million officielle. Tobo sanate hein. Tobo sanate penza film l'épisode ya 5e épisode total ki lobby. Nzambe ya bo ezalati la famille na oyebisa bino ezalate Bellevue aza mutu mususu momoni bela apenza mutu mususu amuto osakana te amuto faut ko applaudir on peut le dire comme ça hein. Mais c'est vrai que Bellevue aza ndoki écriture donc total nzoka Ronel aza ex ya Kenny. Bella memi biso likolo makasi. Elena au côté pena na liste en cours des grands. Et puis elle joue tellement bien que vous allez voir que Bellevue a vraiment formatrice. Est-ce que ça la ndeni ni pobo yina moi so. Hein? Et pardon la grande famille de B52 la million officielle. Non, koko digérer ma kambote. Filme o ezoleka eza okwa na ebite. Nzambe a continué ko pesa bela ba inspiration a boy. Na esa bino film ana na okoko tanga ngote na français. Eleki makasi na français na okoko tanga ngote. Na français. Mais non, yebisaka bana famille bota mobimba. Nous devons savoir que février au moment où banana F E V R I E R. Tozwa F le quoi foi. Tozwa E le quoi espérance. Tozwa V le quoi victoire. Tozwa R le quoi restauration. Tozwa I le quoi la inspiration. Tozwa E le quoi la élévation. Tozwa R, le ko la repos en Dieu. Famille bota, familioise. Bana mama nanga. Awe komi ansi. Non. Donc mouta koko ya pe sa point de vue na été. Oh là, mais c'est du lourd. Davina ke non ka nengo ke nango wana.
Davina, ke nango kaningo ke nango la maman, la millionnaire. La famille, tolanda la duchesse, hein? Tolanda la duchesse. Bon, s'abonner massivement à la belle 52, la million officielle. Abonnez-vous, aimez, commentez, partagez le lien. Ça me fera énormément du plaisir. Je vous aime beaucoup. Ouais. Oyebi ma belle vie kandi nzamba pambola ngayo pardon série o na landiango na Dubai place na zame na kokite nenga na yo aussi sango na yo sala analyse na film na bi eumela elle est tellement bien siko linda musala na ye ebi linda fi intérêt Gatibi alinga ezoki Gatibi alinga ya boya po Gatibi azali neloko te ayako somba lipa epa na bango siko aboya kiye lelo toloba Gatibi akomi na mbongo Gatibi akomi na mbongo siko azongi place anosomba mapa mena mwasi mususu mwasi ope anosomba mapa kaka pa na bango bateka mapa na ena mamaleki na ye linda garçon alinga ye na ndenge nyonso aboya anosepela na ye lelo yo ayako tikela bango invitation à mariage ata mobala ngo yaya lataka kilote mais soit lingio bovanda omoni sera Bellevue ce que tei ba fie belete toko tika la pena ba lobani ba célibataire so sera Bellevue tei biso te toko tika ba célibataire puis on festa na mela pardon puis on festa na mali les congénères ça noki sera Bellevue so que tei bino te bino boko tika la ba célibataire et talibino merci. En tout cas, vraiment, Internet m'a envoyé qui tourne, m'a envoyé bien. Tokos, famille Bota toujours. Au moins, quand Belva Salarana, ça bino, moutement, toko salango. Ata bozuma ko loso so na bino bo vandisi wana, alo babiloba loba. Bon, tu comme moi, Belva ça a droit de réponse, t'es Belva imbécile, t'es quand même. 8 ans de silence. Belva lobate, ailleurs na TVT pour loba, lobate. Bellevue bakila na wana ozwa wapi silence wana Bellevue ozala ngo wana ozwa wapi po batu musu ba ko gérer silence na hôtel Bellevue 8 ans de silence alobaka te eloko moko te mais to mona soso mapala azoloba loba na ba pousser ne bozoya mais Bellevue a toujours na kati ya silence. Et puis yo mukolo kwa na ona maya Turquie mama mukolo kwa na maya Turquie nzamba okelo mabimisi yo ovana plata mige polo boyebi Davina te bo Davina na posa yo yebaye Davina na posa yo yebaye te ya mosa ngono nde nini Davina succès no mabe apwa succès na yo en tout cas non yo eza matata eza vraiment matata. Yo kwa ina maya Turquie na masali yo grâce asali yo ngolo ko fa no banga nzambe te oya na TV na plateau popo ya Davina apwa yo sala ni le meilleur ni yo pesa na théâtre c'est boye to ya minoko na mikomi to la système minoko to tikala ndako te Bellevue kandi mama morota rai gauche VIP international ata bosangani famille Bota toujours babi maman commis les sous le deuxième épisode en tout cas to côté belé na Bellevue télévision to consommer film. Bonjour la famille ezali maman Joséphine liboso na bino aye ko présenter bino ba produit ya aloe vera living products ba produit o eza ba complément alimentaire eza biloko kolia eza ba vitamine na biso o ezo sunga biso pona ba santé
produit oyo eza liboso na biso na eko présenter biso bandeko et aider ngai pour na problème ya ménopause. Na umeli na problème ya ménopause et déranger ngai makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone. Alors ba hormone ngai esilaki nde eyaki ko kosenga problème ya tension et kosenga ba problème ebele na nzoto, maux de tête, oubli na comme na oubli moko ko sakana ngote insomnie, nzoto passe ba bouffée de chaleur et yaki kisusu ko créer un problème ya nerf sciatique na bade ko koka kotambola te ko mouver te ko gumbama te mais sikoyo na komi très bien à travers ba produit oyo yango ya lobi non essayer na ngana partager na famille na ngai na communauté na ngai. Parfois, pe place vidéo comme la yo santé eza yo bien te, ozana problème ya AVC, hémorroïdes ezotumbisa yo, nsoto pasi makolo pasi, ozokoka ko skene même salate, ozana problème ya diabète. Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Ozana problème ya kyste, problème ya myome, problème il y a stérilité, problème il y a fragilité, problème il y a problème oh les autres tout sa santé na yo ko hésiter te au contacter na numéro na ngai ozana problème oyo e ba souki zo kata na ozana problème ya po ba produit na biso zo aider biso pour na santé pe beauté na biso ozana problème nini les autres déranger yo ko hésiter te prostate zo tumisa yo ko hésiter te nini les autres tumisa yo benga ngai ba produit oyo eza ko sunga maladie nyonso tout. Alors santé yango eleki nyonso soki santé eza malamu te okoki pe kosala oyo oza nango te mais ba projet na yo okosala yango te. Alors contactez biso na plus 44 79 853 90 849. Alors okozwa ngai moko na téléphone pe na kosunga yo santé na yo na yangai eza na prité na lingaka bino mingi yangwana na yeli bino ba produit ya kitoko oyo ekota na ndaku na yo e restaurer santé na yo e bikisa yo ba produit ya aloe vera living products. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. Bye bye. Na évité vidéo oyo ernime ko koma e comme la bino ezali Maman Joséphine, Maman Zozo na yeli bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo zana nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo zana bato
toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prité santé eza na prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus 44 79 853 90 849 na banyeli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, bosika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te.